Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonsoir, Baninga Nangai Nyonso ya Congo. Naimba Ndalumbangu pona ko pesa bino message avec précision. Vous m'excusez. Naboyi na sala lisusu eloko oyo peut-être boko banda ko condamner ngai. Maman oyo na pesa ki numéro que abenga kangai alobaka nanga bêtise. Elle m'a traité de tribaliste, de menteur, de sorcier, de voleur. Lelo abengi ngai donc ale bengi ngai lelo alobi na zai ko pesa point de vue. C'est-à-dire, pour la maman wana, point de vue na yi, so ya lobi naza sorcier, naza muyibi, naza ndoki, naza menteur, pour na yeza point de vue, parce que je ne pouvais pas parler de Fayoulou. Maman wana nazo insisté que nga nazo séparé ba tribu, je suis tribaliste. Lelo na ye na butoa wa pour na ko prouver na maman wana deux choses. Na ko la kisaye que Moulouba oye azo insisté koloba. Parce que moi je suis Moulouba, on n'est pas tribaliste. Nazo tia image bolanda. Après nazo tia preuve ya tanyo soya bengangai. Parce que elle m'a fait rigoler. Alors bien ko kiko bimisa numéro nanga wana te je peux te porter plainte. Maman nazo ze la plainte. Yaka ba ko tuna yo siko za femme mariée, ba appelle nyonso yo. Ozaiko benga mutoyo sana na eneni. Donc maman wana alobi otindelinga bantu plus de 100 pour ba menacer ngai. Moi j'ai donné le numéro pour dire maman oyo afinga kangai. Ba oyo ba moni que une mère ne peut pas faire ça, ils t'ont attaqué. Au bakisi li sous tu insistes sur les mêmes bêtises. Au lobby na France ezalakandenge wana. Moi je n'habite pas la France maman. Nazo bengo maman par respect, j'étais très bien éduqué. Ozo insister sur le tribalisme. Nazo senga sikawa veter. Na tuna yo maman. Oye bisanga eloko komona awa, soki oshoyo ki ango na muluba zolo bango. Veter. Baluki ba tout le monde peuple congolais tombo mana. Non on doit lugager tribal et kota. C'est dit tombo mana. Sio baba na changu. Sio baba kwa maana na changu kuna. Hapa tena bande kona so mekina president eli. To hosti so ti ali fobo. Baba na changu tika baba na changu. C'est le frère na changu. Ninga lo mesate. Na lobeli boso ba roke le ba baasi ba ila biso ba sikata. Tuoyo. Ba chumuli Kongo ba bebisi Kongo. Tuoyo so ba meki to ko mana. Tanga imona ai. Obolanga. Ngayo. Muluba keba la katela na ko boma yo so sa. Mona mese fa président Eli Martin Fayulu. Comment le fati. Boti ka ba puso bana yo so waboy. To ko boma na to ko sila na ba ndeko na tiangu. Bango nyoso to yebi bango. To mona kana tiangu to ko sila na. Mona Martin makambo ko na boete. Bo benga ete Felix makambo sala Tshisekedi apeta segment na ndaku na ye. Batikala ko kangaya ata mkolo moko te. Ongo na lobi eza boye. Baye bake o balingi batumbola ka ye te. To lobi boye. Jeudi so basali ba 28 to bunda to tumbama awa na mboka. Oya linga luka akozwango. Awoye bake to en tout cas
wana pena tozala kanda tobandi déjà bakanda kolesa biloko na bino tolobunga so bolekisi yango tena bino bato baofilme awa tokobengana na bino mabe bango balobaki tribalisme ezala te me tomoni bajuge oyo atindi invitation aza moluba asalelaki moluba te asalela nde ndenge ezali soki te asalela mibeko me soki asaliki moluba antuka akobomisa bandu bebele na psychologie jeudi tobomana tozomona claire na kongo na biso te na suki wana namona eta namona kaluka oyo kaka tobomaka bato baluka nde babomama na bandako tokozikisa bango mama uti kolanda 20h donc ndenge bazokanela na kati ya 20h wana tika sikona précision eloko moko bazoloba ke juge oyo a convoqué Fayulu à Muluba. C'est ce qu'on dit na bato yo bakenda classe te basala kakuluna nazo pesa kombo ya avocat général oyo a convoqué Fayulu na Théodore Ngoy kombo na ye ezali Karenzi Mbinza Clever. C'est pas Muluba. Mais tala ndenge bolongoli lisolo kuna ezalaki yo mama ozo traiter ga de tribaliste olobi balo ba tribaliste oyoki mutoyo Karenzi Mbinza Clever un avocat général qui convoque Fayulu n'est pas Muluba mais boyebisi bato yo basale la kabino musala ya koboma bolobi que juge a convoqué ngai aza Muluba. Et toi, tu nous demandes de ne pas citer Fayulu parce que Yozan de Konayi. C'est que vous avez le droit de le citer, de nous attaquer, Tokangambanga. Si quand on a konango na zotia veter mususu, bolanda étape na étape. Okomona numéro ya mama wana jour tout a benga, tindenga bengi lelo. Na sengi veter bochana la sabino. Awangani ki abenga ngambala moko mena olakisa bambala oyo mama oyo abenga veter mama oyo auti ko wanga na ona lobaki abenga kinga pour m'insulter me dire de bêtises awangani ki abenga ngambala moko bande ko botala awa 33 173 52 0577 le 2 septembre yangwana ya liboso bolanda bon comprendre que siècle oyo surtout comme na basi ya boye c'est pas normal. Elle appelle, elle veut me montrer encore que les femmes qui vivent en Europe au lieu de s'excuser azakoloba ndenge nazokosa bandeko le 6 septembre 33 173 52 0577 cette femme m'a appelé encore bolanda azowangana je lui ai dit que maman j'étais enregistré. So volandi ndenge na o défilé ba kombo abato eza ebele ya ba poto yango yo na lobi na bango te le 7 botala plus 331 73 52 0577 maman ya benga ki lisusu elle m'a insulté azo wangana alors il faut na la kisaye preuve oyo pour atika ko continuer même possible. Le 8, maman ya bengi 33 173 52 05 77 maman ya bengaki. Tokende parce que wangani alobi ngana kosi. Alors elle est obligée à kokoma ngana suka yango wana. Maman ya bengi il y a 49 minutes. 33 excusez-moi Ekimi il y a 49 minutes 33 173 52 0577 mama oyo auti kobenga tango botali ba numéro mususu ya ba pays nyonso zo benga pona nini na afficher yango te na lobi te que muto songolo afinga kingai parce que cette maman a eu le courage ya kobenga pour me traiter de menteur, de sorcier, de voleur. Voilà preuve yango na madame ozaki wanga na j'ai enregistré, j'ai tout ici. Ce n'est pas mbala liboso bangi bandi depuis le 2 le lot oza le 9 changer comportement na yo bolandi ndenge na lakisi depuis le 2 mama oyo aza ko benga mais une femme comme ça aza ko wangana au lieu benga nga pour ba pardonnez-moi monsieur je retire ce que j'ai dit, c'est ça la bonne éducation.
C'est ça une femme ya mutu face à la ndenge wana. Mais elle m'appelle pour confirmer ses bêtises. Elle veut me faire voir que même ici, n'importe où, maman, je n'habite pas là-bas. L'éducation d'ici au Congo n'est pas ça. C'est-à-dire, si on vous a éduqué chez vous là-bas, il y a moi, on ne m'a pas éduqué comme ça. Naïbisi, maman, tout ce que moi j'ai fait, preuve n'a pas ça. Fayoulou a bel et bien parlé ici à Kinshasa. Il a dit les mêmes bêtises dans le meeting de Sainte-Thérèse. Et vous pensez que Fayoulou a commandé à dénigrer le chef de l'État à mon ango normal. Bêtises surtout à Zobimisa na monokona, Fayoulou a bimisa ango na période de Kabilate. J'ai encore une image. Il y a vidéoconférence. Oyo Fayoulou, Mouzito Bazo Sorolana, Remoti Banda, qui est mon frère. Pour déclarer Makambo Zoloba. Yo Zoloba na Zokosa. Nous on connaît que Fayoulou FCC Moutatindi. Je te dis, madame, si tu ne lis pas, si tu n'as pas besoin de connaître la vérité, il faut te taire. Ne dérange pas les paisibles citoyens. Osons insister que, kasi, Binondebo trahira qui? On a trahi qui? Qui valait quoi? On explique même ça par Mouzito. On explique par Francis Kalombo. On explique par tout le monde au Yazara qui court à Genève. Il n'y a que toi, madame, qui change ça. Et tu dis que moi, je mens. Mouzito abimisa na munokonae na place triomphale ici à Kinshasa, madame. Botanga kapé à tel journal ya pamba. Bolanda info botika kolanda musique na théâtre. Alakisa président Tshisekedi. Na kokota président Tshisekedi na place triomphale, c'est lui qu'on a ovationné. Et Mouzito dira de sa bouche, ce que tu le dis Tshisekedi a la candidat comme un abisso, to boyi mobulu. Les vidéos sont là, madame. Tant que vous persistez que moi je mens, tant que vous persistez que nous sommes tribalistes, tout le bas commentaire. Ce que vous doutez, tant que Daniel Safou, Azako le Bamakabo tribu contre Moukebaï, qui ne parle pas de la tribu. Ce qui est l'image de Sika, Sikoyo Baluba, au Sokoyoka Bazolo Batokoboma École Hôtel, la Kisa Yango, madame. Ou bien tango babomaka bango bazongisaka lakisa yango madame. C'est vrai to vivre na mboka oyo politique. Oyo Fayoulou memi na mboka oyo. C'est une première. Et puis ça ne vous dit rien, vous êtes à l'aise là où vous êtes. So na tuniye yo madame, oyo zoko défendre Fayoulou auta wapi, tu ne me diras pas. Au moni kaboy Melkisedek, sans père, sans mère, sans frère, sans rien, azawana et puis à convaincre yo. Bateau va changer. Le but que ce sont des menteurs, ce sont des ceci, ainsi de suite. Tikanachi asikoyo, Bokechu premier, Oyo ka vetero Oyo, Oyo ya lobi, soki zabiso, soki Oyo azolo bazamuluba, tia vetero. Esprit, le coso, Jean-Pierre Mbemba. Papa Jana Yakewa, a koufi atikelo bomengo. Tango bakundi papa na gemena, bakunda na bomengo. Mobutu, Zalaki na Guado, bakunda na bomengo. Bango tu bakitima babomboko. Bangouz Carnibon, ba Moïse Chombe. Nani bakokunda bango na bomengo. Oh, lelo binola ba faillir boye la biso, ba français la banglais ba imbécile, ba marionnette ya batuchi. Boko subir grande humiliation. Boke chauti kolobo. Bao bazaki ko balingi saki ba séparer relation baluba bakomi pa na bango bangala ba sangani na bandunduna ba Kongo mususu kotoyo mais ba Kongo mususu ya intelligence na bangala mususu ya na bandundu mususu ba tikala bango ba déclarer que c'était des menteurs bango boko ba tikolobo. Madame, tu vas me traiter moi de menteur sur base de quoi? Okofinga muibi ndoki sur base de quoi? Je ne t'ai jamais fréquenté. Fabien Kouswanika a sali émission à Zoloba. Je regrette pas Fayoulou, c'est quelqu'un qui change à tout moment. Fabien est du Bandou. Tout ça, toi, tu n'as pas suivi, madame. Tu as le temps de m'insulter, moi. Tu as le temps de m'injurier.
ne fait pas que tu puisses rencontrer de la malchance dans ta vie. Bonsoir. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Katia.